Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Il n'y a pas de dire. Vous savez que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, Minene. Bonsoir, on a des cognons sur Bolanda Bisso partout dans le monde entier. Jericho Betox na bino bande cognons sur Bolanda surtout na ba chaîne na bino oyo Bolanda Kawana et surtout ma chaîne na Elengi na biso TV et partout même na ba chaîne partenaire Africa Telema TV voire même na ba page Facebook Mochodo de la presse pareil à Mochodo de la presse hier Jericho Betox. Moi, je suis bien raboté, je suis deuxième république. Mais si on a sali vidéo, c'est parce que on est trop sensible à l'immunité, on a sa personnalité. Parce que dans les cas d'émission, déjà, dans le site, il y a Tanya Weloli. Il y a des gens qui ont dit mais dans mon niveau, on va continuer. Alors, site où on a kendaki wana oponga na otanga kombo Congo Check TV ya zoba ya papa wana wa uti poto ole ya kosala musala ayeko rêver bana bato mikie ya basi na ba osala na site na ye na ba osala na site na ye te amona mwana mwasi na misute o na kosali so émission na comme so journaliste pokaka abimanaï okazara marié et puis marié en deux fois na moi c'est mususu zaranaï mais bana no tamba hôtel la vidéo oyo na bisa ki lokolo otindi muto afinganga mani ki oro tinda finganga tana face na ngani naza na mo amubali mais tala mani ki longini ningeza no yanga ningeza moi dès que vous allez le côté soi-disant patron on a travaillé dans la chaîne na yo na on va signer qui nous contracté na déclarer salaire mais oyebi combien de vidéos on a salé yo papa wa mukolo buzobo yo papa mo ya mukolo même ya maman nanga omoni maman nanga wa mukolo na ye oza vraiment zoba ya papa omoni obandi guerre obwe na ko démarrer au makasi moko donc là surtout que l'internet on est peut-être aussi qu'un site bana na ba gérer on ligne ba gérer site et puis ba pire petit no ba opesa mbongo ba soutenir ba travailleurs no nyonso ko lia et sopio ba émission ba SOS bande wono surtout wana poto moni ba émission SOS chaîne wana Congo check wana ko sala bopesa mbongo te bopesa peut-être mbongo na mutu oyo akosenga mbongo bopesi mais ye kolosi sur bopesa ngo te atala numéro de botina mbongo te aliaka yango c'est un escroc ya papa moko boye ayeko scroquer bana bato et bana bato le mso basio balongo ya baboye ki na bango ti yo tata mo bimba boye mutakala transparent ngi ko respecter mutakala na oti et puis na ok no makasi. Vous comprenez? Yo soki patron ya Congo check ni tala Congo na check na chaîne na ngai malgré ning na bunda na malem wana ba nombre d'abonnés na yo et à peu près nombre d'abonnés na nga Elengi na biso TV et puis moi Jericho Betox na yebani po na yo nga na poto bato ba otala nga na yo o ningo ozo micro zo pesa mani ki wana afinga ngai et puis Gloire Olangi moni ba faire na yo ngamona côté lio ka nena baiki na zana yo na côté lio moi mukolomani ka o mekano benga nga changa micro lokola ya tambola na kombo ya muwei atambola koma mutakufa basali mabete lokola soki soit disant ça va moi ça babi et oza mosa bila ke mabe noza mobala sa boya kana opa kinani Angola alingani mwasi mususu alors te mami ko finga lokoso nga ko za lokoso nga koli na koli na dona ki lokoso ko dute na koli pe complexité on comprend
tapeli elongi wana ndenge eza yo kofinga géri seki yo sia na patron moto auti poto batampo ebete ondire soki nini papa moko ya mokolo moko boye libumu monene aose respecte te yo continue kaka comprendre continue tokende yango bongo nayebisa ko tokende na justice te epuis nga na kotanga kombo ya chaîne na yo Congo Check TV eza eloko te moi j'irai na marqué après kuna epuis na signé no contrat te nga na signé no contrat te na olela pe salaire te comprendre wa muki oza muki moni ke esopi yo makasi omoni bamakambo ya biloko ya kolia epuis pourtant kuta kuti na poto ngai yebi bana poto makambo ya biloko ya kolia balobela yango te mais yo oye na kine bato baotravaille na olingai tolia bapiese ya tv so tozosala mosala pa na yo et surtout tozosala mosala na ndako na yo toyaka biso surtout na ntongo toliaka bapiese ya tv ingra moko boye zoba ya papa gigolo moko boye ndumba moko boye oboti mwana aza mokolo pesa papa conseil akoti na buzoba lokola ye akoti na buzoba internet etali apika mpo nga nayaki na ndako nalobaki nango bimisa video wana na internet oyo bafingi nga lokola bafingi ngai nga mpe na bandi siko kofinga mamba leta ekozala te lokola ya bandi yango nga mpe na kobanda yango Freddy Chibangu mbongo pesaki bapesa batravailleur bamotive batravailleur ekomite tata wana ya buzoba wana alie yango aventurer mo boake pesa pe manike micro afinga gérer compétence mobala taille boy mobala mtoto mikie boy taka yene ngazawa nazalo boy bisa wana genre ya nyama nini oyelo nyama nini poto na face ni au moins na kola na bonne vie au moins na kola boy nazala famille munene na elongi wana sia batu nyonso tu manike afinga na sengeli pardon botika ye afinga ka bongo po ebiki ba okangise te tano santé na so koti boloko akufat qui est ma coujos vous comprenez bon ma coujos yo na patron li bumu munene wana ya ba tampo oti poto lavara batu bilongi mais ye poto zo ko laver ka elongi te zoba ya tata meka na redémarrer au makasi bana Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox elengi na biso TV avec Jericho Betox y'a pas na deal vous savez que n'oubliez pas que elengi na biso TV Jericho Betox tia minene